mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cluboriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, vraiment, Nazali Koseka, vraiment, n'a évité peuple congolais, n'a évité ceux qui tozali, peuple nini, n'a évité vraiment Nazali Kokamwa. Boyebi, président de la République, Azali depuis dimanche. Donc, bayaki awa na masolo na bango ya financement ya économie africaine. Donc, bazalaki ana ba président belé, mais mutu azalaki tête d'affiche ya masolo ana ezali président na biso ya mboka o azali président ya Union africaine. Bomoni avant 2 semaines avant ayaki kokuta na Macron pour préparer masolo ndenge ekoleka parce que président mutu akomi numéro 1 ya Afrique masolo tout Afrique yé fazala bomona ki Sassou Nguesso père ya président Fachi Beton donc banda pe pouvoir banda kala mais ayoka ki sonité ayebisi président Macron moni yé grand prêtre na biso yé président mokonzi na biso parce que pour comprendre bato bazo comprendre était président de la République aza ce qu'on a 2 casquettes président de la République démocratique du Congo na président ya Union africaine. Alors, notre chef, Oui, tu vas bien? Oui, ça va. Je vois ça. Hein? Tu t'es bien reposé, toi, hein? Il m'a dit des fois, mais je ne sais pas parler. Tout pour le... Bon, moni, ayaki, to la gisa bino makamnyo surtout ezali. Donc, toko pesa bino programme parce que le lot aux tourné émission le mercredi, boutalango, lobby jeudi. Après, tozali na masolo mususu, yaba combat taba parce que to pesa bino que combat et si là. Combat et si là kala bato bazolingo sala ba masolo bazo sala ezali sous combatté ezali bazo sala ndenge Pierrot était là loba petit nanga donc ezali combat business na combat oyo ya intérêt personnel parce que combat et si là ba combattant kutu il faut to sepela ke to zui na kati ya mboka na biso président oyo awiti na kati ya combat donc tokolobela bino makambo elekaki parce que to yebisaki bino soki to prévenaki bino te bongolo ba o César Ngadi club wa prévenaki to yebisaki bino boko sali bomate masolo ezali kuna ezali masolo akosakana te na minute tozoyebisa bino to bamisusu bazali tisiko beko bakangama nanu bazomona te bamisusu bakomolo baleve batu te parce que bambila oyo bazalaki na côté ya Georges 5 ezalaki masolo ya kosakana te tokolobela bino et puis tokolobela bino susu masolo parce que batu ebele bazomona makambo tozwi na mboka na biso neti liseki tokolakisa bino mama évangéliste moko soki tokobenga epe mama pasteur ateyi peuple congolais na makambu oyo ya mboka na biso tolinga mboka na biso ezali teke po na président de la République mboka na biso ekotika la mboka na biso ateyi na ndenge moko donc na préféré vraiment na partager ngo na bino mais avant to développer masolo na biso ya lelo tozali ko zongela bino na masolo ya Kodia Simon boyebi masolo ya Kodia Simon ndenge ezali epesi peuple congolais surtout na diaspora et pesi bango occasion mutunyo surtout akoma propriétaire ya ndaku c'est pas n'importe quel ndaku ya ba norme na ndenga poto mais bakotongola binongo na Kisasa bandako bozali komona ezali bandako te keseke ba préfabriqué te ezali bandako penza donc oyo penza ya matériaux durables ekotongama na Kisasa yango wana ezali bandako oyo bakozwango na crédit ba crédit nete sala na poto boyebi bato ebele bazalaki po bakota na système à crédit na kata poto ezali pasi ba misu bazali ba interdiction bancaire ba misusu azali mujingile parce que na ba crédit immobilier basenga mingi mwasi na mobali donc omona mutu aza na mbongo ne ebele akosomba ndako mais moya kota na système à crédit exact mais Kodia Simon ezweli batu nyonso tout solution ozali interdit bancaire kobanga te parce que crédit et que 8 ans na ba banque ya République démocratique du Congo donc nazo expliquer bino lisusu que les 30 premiers appellent et Cécilie parce que boyeba que les 30 premiers o ba benga ki ba bénéficiaire qui na terrain il y a gratuit
na terrain ya ofele, terrain wana ezali na prix ya 4500. Mais si vous avez bongi, masola terrain oyo ya ofele ezali lisusu te. Terrain ezali na 4500, mais kodia simo donc pesibino occasion et pesibino donc privilège et pesibino facilité ya refuta en 12 fois. Bon refuta donc par mois 375 €. Ezali terrain moro ya 20 sur 20, donc 400 mètres carrés. Terrain à 20 sur 20, 400 mètres carrés, donc ezali na 4500, mais kodia simo soki ozali na yangote, kodia simo ezaka pona ko aider bana mboka. To ebite ndenge nini tokoki ko remercier bana mboka, kodia simo et ko salela yo paiement en 12 fois sans frais. Au fouti yango ensuite donc pour na dossier, donc pour babanda dossier ezali na 400 €. Après ce ko silisi masolo wana avant babanda kotonga ndaku, il faut fouta par rapport à bandako c'est belé. Il y a 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, et ça dépendre na ba moyen na yo. On fouta 10 à 25%, il y a pris ndako oponi. Après yango babandi kotonga ndako, ba otonga tenda ko futi moko mo bazo tonga ndako lem su 50 ndako mbala moko. Tango batongi yango tango ba peso ba clé na maboko boka esengo ya kodia simo. Ba pesio ba clé na maboko. Après crédit et bandit ko compter et vous avez que donc tant babando tonga non crédit ba ozo ba prélèvement té ba peso ba client banda au quotidien ndako déjà après crédit et bandit ko compter donc to tikibino bolanda ba explication ya mystère siatula na Adi Londolé le célèbre beau comme un dieu. Donc restez connectés sur un club original. À tout de suite. Mes chers compatriotes, comme Mikole comme Mikaka pour le bandeko no ba congolais et comme Mikaka mes chers compatriotes ngapelelo mes chers compatriotes voilà du nouveau Kodia Simo et la Sinini et là qui si congolais diaspora immobilier oh biso baloka biso tokoza na ndaku te tokokufa kaka boye non au nom de Jésus nzamba sali atindeli biso Kodia Simo c'est-à-dire bazana ba terrain o ezali na Maluku Ntsele Mwanda bazobenga ngo cité Kimia. Pona ni cité Kimia po ekozala pena ba construction moko neti kaka na poto. Mwana Congo, mwana Bunia, mwana poto partout ozali benga na numéro oyo eza na C. Kodia Simo apesi mutu nyonso chance avantage po tozala pena bandaku lokola bango. Oh Seigneur, Nzambe merci. Ils ont les kandenge nini. Alors, soki les 30 premiers bateaux, oyo, barobenga, na numéro oyo, ils ont les kanase, Kodia Simo, a kopesa bango ba terrain, ofele, à condition que Kodia Simo, yemoko, atonga yango, na ba norme, oyo, esengeli. Cité Kimia, tolingite bandako mususu ezala likolo mususu ezana se non toboyi bandako nyonso ekozala identique. Alors pozwa terrain kuna esengeli nini soki obengi na se okei na bureau na bango bazana bureau na Paris bazana bureau na Belgique bazana bureau na Londres kende kobuka na te c'est le moment o famille na ngeloba na kokufa locataire non Kodia Simo ye pour kokata ba lien mutu nyonso il faut zala mukolo ndako. Alors bakozola yo ba crédit à partir ya Kinshasa ba banque za na Kinshasa ba banque za ebele soki ba sisi ko tongela yo ndako nde obandi ko futa ba crédit bandeko bolinza mbakita to nini tala ba chance aboyi tant bazo peso fongola au côté na ndako ndo bandi ko zongisa ba crédit na yo bandako bani na 49 000 €. ezokende ça dépend ba moyen so poza na mbongo na yo du coup olingi crédité opesi ozwi ndako cité Kimia bandako neti kaka na poto ba lavabo ba baignoire ba balcon ba chambre ndeka to mona na poto ndenge za na cité Kimia na batu baza na Bunia batu baza na Beni batu baza na ba na Mwanda Boma Kazangulu Kisangani Lubumbashi, Kasai occidental, Kasai oriental, Goma, partout.
bobengi na numéro oyo bokozwa ndako biso nyonso tokomi bapropriétaire towumeli na kilocataire nzamba yokaka notre Dieu c'est un Dieu de vivant lelo nzamba yoki ndako okozwa epozo futango muke benga na numéro oyo na bandeli susu batu 30 oyo bakobenga bato liboso baza na privilège bazwa baterrain ofele après batongeli bango oyo chance te bandeko Kodia Simo la meilleure agence pour construire nos maisons l'autre comme bailleur l'autre comme propriétaire tolingi sur locataire na Congo te la facilité mutu nyonso oza na poto on a interdit bancaire benga bango bakozwa solution et puis loka malunga obano futa ndako wana tango bapesi yo fongola yo bandi kofuta crédit bandeko baedaka Congolais ndenge nini baedaka Congolais ndenge nini Kodia Simo nzambe apambola yo pas de locataire biso nyonso ba bailleur cité kimia kitoko yo moto oza na mbongo ebele yo mpe moto ozanga yo moto oza na papier moto oza sans papier yo oza interdit bancaire yo oza na poto esika ozali Kodia Simo apesi biso mabele na Kinkole Maluku na Ntsele Kinkole Maluku na Ntsele minimum 50 000 euros 2 chambres salon salle de bain na ba jardin olingo somba ndako o Nokole Kimbo o Masala Kimbo o non Kodia Simo osomi pa na bango ba otongela yo mais par contre les 30 premiers bozan terrain ofele les 30 premiers bozan terrain ofele bobengi bango aussi terrain déjà Kodia Simo pour vos projets le terrain les maisons les parcelles chez Kodia Simo soyez branchés. À tout à l'heure. Landa, donc vraiment expliquer bien. Donc Mututu à comprendre. Bah, on a lingala. Il y a un autre préféré qui si à tout la salle on a lingala. Donc 30 premiers au appel et c'est Sili. Si vous comme il m'a belé à Kosomba 4500 aux Uango sur 12 fois 375 € par mois. Donc ce repose dans bon sombi balamoko et puis ma solo et moi donc bozango sérieux. Pas batumusu ti le bazali ko benga bazali ko tunanga est-ce que makambo za solo parce que Kongola mesana na makambo kaka ya c'est ce que makambo mati likolo ba yebika ke on dirait ka mindele mutu basala. Donc Kodia Simo ezali banamboka. Donc vraiment ezali makambo ya sérieux ce que tozo ko lexango a on a kati ya kleboa parce que ezali makambo sérieux. Donc bozo contact na ba numéro parce que bato ba benga au numéro to monate ba numéro bomoni et s'afficher na publicité à Siatula yango wana ba numéro ezali ya France ya Belgique ya Kisasa bo bengi ba ko expliquer bino ndengi nyoso tout ezali donc sikoyo to koti na kati ya masolo o na epsaki bino donc lelo tozo tourner émission to allez mercredi donc borotala ngo lobby jeudi donc le président de la République donc Fachi Beton donc ba si ba masolo na bango ba yaki awa ya financement ya économie africaine donc il y a azali présent ya Union africaine ye mutufa kumbela ba masolo trop donc masolo esili président de la République a witi lelo kolongwa Paris awa accueilli na Bruxelles on a quelques jours après azonga na Kisasa donc tozalaki na ye bozali komona na ba photo donc tout le monde a na président de la République boyebi donc président de la République abosa na rabatu na ETP ayebi musalani tozali ko sala tozalaki na ye bomoni na ba photo ndenge zali mais bokanisa te ke soka okuta kana président faut kanga photo toko pe okuta na pe tokangi photo te mais neti ba congolais ba mona neti yango na tozola kisabino ba photo donc président de la République accueilli Belgique à partir de Belgique nde akozonga Kisasa mais eloko eleki mikolo ito leka en tout cas na yebsaki bino combat ezali lisusu te tolobi te ke combat ezala lisusu te combat ekoki nango kozala toboyi te na bapays nyonso tout eza kutu combattre ezali batu ezalaka na cadre ya opposition tolobi bino bakombatant neti bozomona mboka ezokende malamu te bosala baparti politique na bino bokende kuna na 2023 baélection ezali soki boganye ale boti mutu na bino olie bokosalaka babétise bokei na Paris kuna na place na moleke ezali soki place Charles de Gaulle wana boye bomoni soki voiture soki ya bapompier soki ya banini ale soki ya président nini nango bokomi kolanda na nsima et puis bosukisi wana te bolingo meka magie bokei ti na hôtel Georges V boke peut-être une hôtel donc vraiment na ebité
ceux qui combattent na minute tozoloba donc les cas qui na ba combattant ba kanga ki bango ba ke na bango nde toloba boy donc mususu bazo mona été mais yebaka aweza poto président de la République aza moninga na yote bon au mona te que donc aux na casier judiciaire te que ba ke ba betio misape aux na casier judiciaire te ba mona penser que casier judiciaire bimi ko bomba mutu. Mais vous allez comprendre, donc, botika liseki. Président au Bobandoro Monde en Belgique, président au Tobandoro Monde en marche, Azali sous président Wanate. A commis président de la République démocratique du Congo, Mastane Macron, Mastane Macky Sall, Mastanaye, donc, président des États-Unis d'Amérique, président, donc, a commis un statut à président de la République. Donc, président de la République, Azali Moninga Nayote. Donc, na minute tozoloba, donc, tu préfères, tu terbano, tu lingi, tu banda, kutanga ba kombo ya batote, mais bango na bango ba yebane bato ba keno sala ba vanti, na minute mususu Azali, tisukoyo, atikali kuna, na lubwa kuna nute, mais atikali kuna, na garde à vue. Yeba ke garde à vue, ce que l'équipe, ba 48 heures, na makambo a pamba oyo, oeza, o teko bomi mutu, yeba ke direction ezali lubwa. Donc, peuple congolais, omoni ngai na yebi masola combat. Na yebi combat ndenge bandi but à combat ezalaki nini but à combat ezalaki Kabila dégage et puis ezalaki ba 8 millions de morts président Félix Antoine Tshisekedi yem to kosilisa makambo ya ba 8 millions de morts masolo esali bolingite Kabila alongwate po na bino ti lelo Kabila kanambe alongwate po na bino ke facha zo sala le côté na makamba 8 donc bozo mona te na makamba 8 millions de morts bozo mona te bino mo bo sala ba vanti bo vani na bino penza bo komi ko ya ko sala ba vanti mais peuple congolais bo se ressaisir. Bozaïle msusu batumo babungizela mais mo bo vandi calme bo sololi botali a o ba vanti ni bo sala botiki ba vanti to se concentrer na mboka na biso présent otozui azali mwana mboka présent otozui azali na avantage kazali mwana poto azali na misu ya bana poto présent otozui alingi abongisa mboka azali na volonté tout le monde est d'accord que azali na volonté mais pourquoi toko aider pourquoi toko aider mwana mboka na biso tozali na kanambe rwandais tozolakisa tolakisi kanambe ko lata tolakisi kanambe ko loba mais tala kanambe ndenge asakana na biso po ebike congolais apota muninga ne congolais mais otozui azali mwana mboka pas de moindre donc azali mwana ya papa Tshisekedi mais est-ce que tokoki ko aider te pourquoi tokoki ko aider yete donc peuple congolais bozala calme donc de tolobaki président de la République azasiko na minute azali na kati ya Belgique à partir à Belgique avant dans quelques jours à zonga na Kisasa donc vraiment peuple congolais nazo pesa bino conseil peuple congolais na yebisaka bino na répéter sous ceux qui t'ont raté avec Félix Antoine Tshisekedi mboka na biso wana esili allez et comme sous tutelle ya ba français ya ba américain parce que biso to côté parce que muto azana ba bula ko bongsa mboka na biso oyo aleki Félix Antoine Tshisekedi azate donc toyeba ke tozali na chance munene oyo tozui mwana mboka neti Félix Antoine Tshisekedi donc to marqué pause publicitaire ya ba partenaire na biso donc na koyi kotanga Balis Center Sepela TV restaurant Galaxy Mambo le grand traiteur Romain Ilunga donc restez connectés sur Club Original à tout de suite. Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, on a passé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous bêta billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Waouh, bon. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage, mariage. Tout justement, salle de fête Pézalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balis Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine
africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. 2 appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.paliscenter.com. Flat Hotel Palace Center, l'excellence dans la simplicité. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome Event, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome Event, le meilleur dans son domaine. Merci Nabino Nyoso tout beau Tolanda ba pub ya ba partenaire na biso ndenge na yebisa binoka ke président de la République le baki congolais Nyoso tout fa comme millionnaire. Donc tolinga na biso parce que on Nyoso tout ozali ko sala. Ce qui bolingo za entre biso te ça servira à rien. Congolais to lingana, linga muninga na sale loko aider pour akende liboso ndenge ba chinois bazalaka. Donc bino moko bolandi et puis tozala ba retour à bien que ba partenaire na biso bozora contact na bango. Donc merci na nyoso tout oyo bosalaka na niveau ya ba partenaire na biso. Sikoto ke na likambo na yebsaki bino na sommaire ya émission na biso, na yebsaki bino chance o tozali nango ba misusu bazomona ngo
N'utilise qui? Bazomona on n'utilise qui parce que tu risques qui ben de sang. Tu risques qui ben de ça bamisusu tu ebi place bango qui maté donc tout la mousse ya zaza tu ebi donc makambo eleki na douceur moko on dirait na ba pays moko civilisé. Donc présent du pouvoir donc na ndenge moko donc ndima makité tant peut-être to bana ne bandeli sauf ngai bo moniteur ngana la kisa président la premier aéroport to kutana na aéroport na bi président na biso oya roya ya mbalo ezala Félix Antoine Tshisekedi nana ndimela kinga babia César ngadi libome banjo Félix Antoine Tshisekedi a pouvoir wana ba mona neti ba katumbi bazo mona neti ba chada ngana bi président na biso prochain président na biso ezala Félix Antoine Tshisekedi mais bato bandima kité mais ba mona ki masolo na salaki na bimaki prophète. Heureusement que dans une église, si on a ça l'église, mais na comment na habité sur une dengenine. Vraiment, Mbok ils ont changé, Makambo ils ont changé. C'est vraiment très chaud. Moi, je suis choqué. J'ai habité vraiment Makambo. Président Félix, donc il y a César. Moi, écoute, le baiser, mais en tout cas, Kishasa, Congo n'a biso Makambo ils ont changé. Ndeka Dani Bokombe à lobby parce que toute vérité n'est pas bonne à dire et puis Ezali Makamoko a sengi na biso tokoki ko loba yango te na caméra yango wana tant to solo na ye to filmaki te to solo li vraiment makambo ekomi na suka et comme na suka vraiment et comme biso to lebisi bino et comme na suka ezali ekomi na suka donc vraiment ba misusu ba bongola déjà ma mitema na bango déjà avant parce que et comme nasuka donc so na meki ko loba ebele to lobi ebele to kozala to faillir na makambo au présent yebisi biso to ko loba on yango monique à intervenir sans caméra mais to sololi ebele pour na mboka donc changement ezali peuple congolais beau garder espoir changement makasi. Donc vraiment, que chaque chose a une fin. Donc vraiment, bino bato bozo landa biso bozo comprendre makambu. En tout cas, moi to le bébé tezo tindangana lobame naza n'autorisation ya kolobate mais makambu penza échanger pe ezali ko changer. Donc na mikolo ezoya. Donc présent azu avion naé accueilli a koma kuna na ba 17h. Mais tokolo ba makambu to solo lité mais boye bake makambu échanger ya ko changer. Nga poser une question. Moi question na makambu kaka président lobby o tokolo ba musuté na kati. Est-ce que président Félix Tshisekedi président UDPS ou azali le grand combattant ou l'équipe combattant nyoso to loba parce que azo bunde na mboka azo tambola azo tika famille na ye azo tambola na ba avion azo qui par-ci par là pour na mboka. Est-ce que le président Tshisekedi azali vraiment capable aza to le manini azali vraiment capable de diriger mboka wana nande to solo lui vraiment aza capable de diriger mboka wana en ce moment? Aza capable est-ce que pour nous la président de la République bakote la ngo classité que côté classe ou bien dengenini non donc azali capable parce que ba OP bazo diriger mboka wana to mona pe loko moko bakote la ngo classe ou bien ba witana Félix Tshisekedi a witi déjà papa na déjà azalaki opposant à makasi donc Félix Tshisekedi azalaki déjà na milieu wana déjà il y a papa ti azokola azandengone et puis boye ba ke Félix Tshisekedi biso toyebi banda kala azali plus têtu que papa nae azana makambuku ya makasi kutu koleka papa nae donc neti papa Tshisekedi akufa bo kansate ke bokansi ke masolongo esili te zana continuité oyo Félix aye nango donc Félix aye donc papa Tshisekedi ya jeune donc vraiment Congo Félix Tshisekedi a koki ko dirigeant Dani Bokombe na ki toko nyoso na bolembo nyoso tout pe ndenge nazo yebisa bino ke vraiment tokolo ba belete mais l'avenir nous dira la vérité Dani. En tout cas, vraiment, tu es le battre parce que tu le barrage quand tu es dit saute le bimingi au moins moi choc ezali saute le bimingi et luka to le basu ba mambe belé que to bimsamo ba secret ya muke pour na lo ba boyebi micro ezalaka so simbi micro zo loba
etindo bimisa makambo parce que eza makambo politique eza makambo se confier na biso eza moi secret to ko bimisa ngote mais to zela kaka neto lobi po batu musu balobake il est pas capable ya rediriger mboka wana Félix aza na niveau ya mayele te rediriger mboka akutana kina Kabila apesa mbongo aliaka na ye mais pourtant ya zo bundela mboka na ndinga solo nde batu balobaka azobundela mboka nayebi te mpona kobundela mboka ifo sala ngo ndenge nini ezokomonana azobundela mboka et puis aza na appui international eza na nsima na ye ya makasi parce que moni tolobi ka moye toloba eza te sino te tokolanda makambo oyo oyo ayebisi biso toloba te tosololi bino mo bomoni tosololi bokanisa te ko bie toyebani siko bie soki ndeni bino moto bokanisa soki ndenge nini mais boza vraiment na côté mosusu tosololi et puis bokomona kaka tosololaka déjà ba stratégie pe ezalaka nango mais vraiment tosepeli na ndenge toye lelo na tongo parce que tomoni présent vraiment en bonne santé puis en forme puis azassure na ye pe et puis makambo pe ezosalama en tout cas Dani Bokombe vraiment namoni eloko tokobakisa suku te bamoni ka baimage bamoni mais vraiment kala te boko mona makambo tolingi koloba te ekosalama na miso na bino donc nayebi te Dani so oza na mbote ya kopesa batu mpo nga na conclure. Ok, donc ndeka Daniel Lobi, bonne chance à Félix Tshisekedi toyebi ke osimba et c'est simbi nango déjà donc bomoni bino mo ba image bomoni nalobaki président de la République ezali président de la République oyo bomoni ezali Félix Antoine Tshisekedi mais bato bandimela ngate botala mama na biso to benge soki mama prophétesse ou bien mama pasteur makambu atei na kati ya église tozo senga ba pasteur bamsu balobaka oh donc bona mais pasteur bote ya kapé makambu mboka ba misusu bakotaka na baba te ya moko ezanga tina bote ya kapé makambu ya mboka nazotiela bino bolanda mama ndenge atei makambo ya mboka a expliquer makambo ya mboka tozwa makambo sérieux alobi mboka ezali ya fayulu te ya muzitu te ezali mboka na biso en tout cas soki bolandi mateya oyo bomona bino moko ndenge remarquer bino mama oyo azali penza mama oyo ayebi koteya parce que mosali na nzambe il faut asangisa batu a conscientiser batu bazali ko ya na église batu bayaka na église te pona mabonza boyoka mama na biso professeur soki donc peut ko bengi pe mama pasteur oyo atei na kati église ne donc restez connectés sur Club Original. À tout de suite. Tu dois apprendre à tes enfants et toi-même tu dois être délivré ce soir. On ne trahit pas sa nation. La nation est sacrée. On ne trahit pas ça. Oh Seigneur, délivre le Congolais. J'ai entendu une seule personne. Tu es Congolais ou pas? Ou peut-être que tu crois que tu n'es pas concerné. Tu dois inculquer à tes enfants que ta nation, elle est sacrée. Même si tu vas vivre au Japon, tu as une nation. Même si tu vas vivre en France, tu as une nation. D'ailleurs, moi je trouverais bizarre qu'un Français soit incapable d'honorer sa nation. Voici une femme congolaise très intelligente, incroyable. Voici les femmes congolaises. Ton enfant doit le savoir. Ton enfant doit savoir que c'est le drapeau du Congo qui est le grand drapeau. Regarde, c'est normal. C'est normal. Tu as toi-même la sémence. Quand vous avez la sémence de la traîtrise, comme nous les Congolais, on préfère que les FARDC meurent. Laisse-moi parler, hein. Reste calme que je te parle. Tu préfères que tous les FARDC comme ils sont là qu'ils meurent. Ce qui compte pour toi, c'est que ton leader ait raison. Sorcier, démon, voyou, sors de cette nation. Ce qui compte, c'est, oh my God, l'intérêt général. Peu importe ce qui se passe,
les FARDC sont là pour la nation. Est-ce que je peux parler? Non, je parle, Serge. Je parle, maman. Chante dans ma folie. Arrête d'être sorcier. Il ne s'agit pas de Mositu. Il ne s'agit pas de Fayoulou. Il ne s'agit pas de Tshisekedi. Il s'agit du drapeau. Le drapeau. Il est une question de drapeau. Quelle intelligence. Toi, tu veux que les gens meurent. Soyez bénis, maman. Parce que tu veux que quelqu'un ait raison. Tu crois qu'il s'agit d'une couleur politique? Il ne s'agit pas d'une couleur politique. C'est la terre de nos ancêtres. C'est la terre de nos aïeux. Il s'agit de la nation. Quand on touche à la nation, il faut que tu te lèves. Soyez bénis, maman. Vous êtes bénis, Toi, maman. tu dis, bah, Koufa. Nous allons vous montrer qu'il fallait nous écouter d'abord. De quoi tu parles? Il ne s'agit pas ici d'une couleur. Au milieu des FARDC. Oh, let me talk. Au milieu des FARDC. Il y a les... Oh my God. Au milieu des FARDC. Il y a les Kifoussiens. Il y a les Bakongo, il y a les Balouba, il y a les gens de l'Équateur, il y a les Bandala, il y a toutes les tribus. Il s'agit de la nation. Quand c'est la nation, on jette les couleurs politiques. On dit la nation doit gagner. Amen, maman. Parle. La nation doit gagner. Ça, c'est la terre de tes enfants. C'est la terre des enfants de tes enfants. Vis là où tu veux. Tu es congolais, tu ne changeras pas. Amen. C'est la terre de tes enfants. C'est quelle sorcellerie? On nous a éduqués dans la déloyauté. Tu écris même sur Facebook. Connerie totale. Tu écris sur Facebook. On va voir. Ils vont échouer. Tu veux que tes frères meurent. bino moboito landa mosali na nzambe ya solo ezali te ke mosali na nzambe oyo tomona neti ya lokuta mosala ba bomoni mosali na nzambe mama oyo azali mosali na nzambe ya solo boyoki bino mona kati alobi ba sorcier ba ndoki alobi yango parce que komaki ya Félix Antoine Tshisekedi azofinga bato boyoki mosali na nzambe ezali Félix Antoine Tshisekedi afingaki bato te alobi ya solo bato bazomona mboka ndenge ezokende malamu o balingi ba guerre esila te tobenga bango bandani faut tobenga bango na kombo na bango bandoki bomoni mama na biso mama prophétesse mama passer ndenge alobi bandoki ba sorcier alobi même maloba au président de la République alobaki donc yango na po bomona ke mboka na biso bato bazomona neti diseki tozali na vraiment na mboka na biso donc nzambe alingi yango parce que yango na atili biso Félix Antoine Tshisekedi na ebité soki président mususu ayaki na ebité soki tongo suka wapi soki ne mutu lokola Fayulu ayaki to ebité soki tongo suka wapi na makambo nyoso bomo ya président de la République moko motema pio président de la République boboto donc président de la République oyo tolingaki tozwa ezali président oyo tozwi Félix Antoine Tshisekedi donc sikoyo tozali koloba omoni mbanda président de la République azali mwana kini biso bana kini pe tokomi ko se retrouver tokomi mona mwana kini aza koto mwana kini aza koto tozali kolakisa bino donc bourgmestre ya Kimbancheke Jano Kano Musala azali kosala na Kimbancheke banda a koti na Kimbancheke tout le monde est d'accord na yebisaki bino dernièrement na lakisaki bino ke makamba bakulula na Kimbancheke lingi kozonga mais Jano Kano alobaki akotika yango te Kimbancheke faut la ville moko commune moko oyo penza ke mutako tambola na butu pe na moyi azala libre azala à l'aise makamba kuluna Jano Kano akotele melango botala akendaki tina suka ya masolo tango babandaki kosambisa bakuluna alobaki ezateke o basambisi kuluna bapesi ya manda bimi ye fa landa tina suka botala bino moko na milili Jano Kano donc bourgmestre ya Kimbancheke ndenge avandeli masolo ya bakuluna na kati ya commune nayi donc restez connectés sur Club Original. À tout de suite. Parquet à grande instance à Djili, procureur Azalakiwana, pour auditionner Makambo ou tel que le récemment on a commis à Kimbancheke Tomoni et l'Engue Mobali, tout jeune, mais Abomi Mwasinaye, Azalaki condamné devant les gens. Tous on a l'intégralité à l'image de l'Engue Makambolikaki. On se retrouve juste après pour la continuité de notre numéro d'aujourd'hui. Image.
conseils, maître Comparer le prévenu tout d'abord, au foot 2021 plutôt, volontairement, au Kambadou, Clarisse, meurtre. Voilà pourquoi au foot à l'État, Azola Dayo, Azala Simanayo. Tribunal a opposé au Mituna. Il y a des poissons l'audience foraine qu'on a tenir à la maison communale et à la droit ya kozala na respect na kati na babota na bino kozali na droit ya kozala na sens ya bolingo na kati ya famille et kipatie ezala te commune moko batika mona libulu ezali lokola moto eka kosala yango moni na kosenga mingi na bafamille oyo balandi lelo audience foraine oyo totosala na commune na bino ete ya bino ebenda bino matoi po nalingi bolingo ezalaki bateke nalingi kimbateke ezwa esika nango ya mopemi na kati ya ville province ya Kinshasa yango nakobundelaka bino po bomona yango ekosuki mpe awa te eza nde ebandeli na bandi yango na eloko moko ya pete me na mbala oyo koya na kosala sorte ke ezala eloko makasi ezala na cadre ya phénomène kuluna oyo tokomonaka matin minisi wana kimbateke liboso ezalaki mpe na poko me lelo ekomi ntina moi alors na mwa ntinga mokona te emelango liboso po boyeba mpe nalingi kotika kimbateke na maboko bakomuna te na maboko bacivique te me naye mpona totrouve mpe na kati ya kimbateke naye mpona todevelope kimbateke e naye mpona bolingo ezala kimbateke alors na baaction bokomonaka nakomi ntina mpona alakisa bino na télévision mpona bandako na bino mpo bozali boyeba komona yango botala baaction na boyeba bino bino moko boyi tolanda Bourgmestre Jeannot Kano Bourgmestre oyo ya Kimbanteke azosala fierté ya bana Kimbanteke donc biso vraiment topesi ye susu bafélicitation a continuer kaka mosala oyo azali kosala sikoyo nalingi nayebisa bino parce que nayebi te baréseaux sociaux bamboka mosusu bekolo mosusu nationalité mosusu basalela yango na ndenge parce que réseaux sociaux eza outil moko informatique ya malamu mais peuple congolais akomi koutilize yango akoma koutilize yango na ndenge ya bosoto na ndenge vraiment nayebi te donc epanzani awa tomoni ke o Félix Antoine Tshisekedi président Fachi Beton Kagame azoloba soki bamakambo nini ya avandi nie neti donc Félix Antoine Tshisekedi boye baza zoba te Félix Antoine Tshisekedi aza noko aza yaya et puis bino bokanisaki ndenge eza wana bajournaliste bavandi wana ndenge oza batuni Kagame ya kolobake ye mutu atindaka bato baboma na es ye mutu asala makambo ba génocide wana akoki kondima te bino bokanisa politique ezani akondima te mais toyebi Fachi ndenge avandi wana aza yuma te aza noko atiki ya loba boyebi ta ti siko bato ebele bakomprendre politique ya Félix Antoine Tshisekedi te philosophie ya Félix Antoine Tshisekedi boyebate Félix Antoine Tshisekedi aza na tactique moko politique azosala neti na bapays civilisé parce que Félix Antoine Tshisekedi bakozwa batie président France akokumbela France malamu avandi calme atiki ye parce que akoye pe ko répondre atiki ye ako répondre devant Macron te atiki aloba mais Félix Antoine Tshisekedi boyebeza neti na jeu de dames apesi ozolia bapion tout mais na suka ko comprendre te adame yo bapion tout donc comprendre te opoli na match système a Félix Antoine Tshisekedi yangwana atiki yo azane tizo ba otalo mais keba azo boulele yo mais on comprend te na suka ganga film akufa to monaka beko asale masolo yangwana boza la calme to kolobela bino yango na mikoleko ya beaucoup pesa ngai raison parce que bino moko déjà bo vinda nango andima qu'il aurait cru na 2 ans que Félix Antoine Tshisekedi akobaka parlement akobaka sénat ako zwa donc ilukamba kolongwa to sali gouvernement sika nana ndimaki nana ndimaki ke Zoé Kabila donc akolongwa nana ndimaki mutandimaki te mais bon comprendre le système ya politique ya Félix Antoine Tshisekedi et c'est le système moko boy donc les corbeaux et les renards bon mona masola sala kanambe bon mona masola sala kanambe bino boko tuna kanambe mikolo so boko yebisaye ke o Félix Antoine Tshisekedi azali président moko bido kanambe akoko soyo bon mona sikoyo bozala calme Kagame akokondima te na monde entier ba caméra za surveiller alobake ye mutaso la masolo ko wangana mais Félix Antoine Tshisekedi akozwaye ndenga yebi akozwaye bomote ke Kagame azolela makambo ezoleka na est ye mo ramoni ke mbalo na kanambe ezalaki ba jeme avec moi na ya papa Tshisekedi na kanisi to komi na suka état de siège à l'est de la République démocratique du Congo
Le Rwanda se dit favorable. Bien sûr. Mais le président rwandais a des propos qui choquent l'opinion de la République démocratique du Congo. Qu'avez-vous à dire au fait qu'il annonce qu'il n'y a pas eu de massacre à l'Est et que, par exemple, le prix Nobel de la paix n'est qu'un instrument aux mains de ceux qui l'ont couronné? Non, je disais d'ailleurs tout à l'heure à un de vos confrères que je n'ai pas de polémique à faire avec le président Kagame. Je n'ai pas à utiliser les médias pour répondre au président Kagame. J'ai d'autres voies et je les utiliserai pour lui parler. J'insiste ici sur le fait que le rapport mapping n'est pas un rapport congolais. Il est fait par des experts onusiens. C'est le rapport mapping. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de ramener l'ordre, la sécurité et la paix à l'est du pays, de mettre fin à ce cycle de la mort de nos compatriotes et après aussi d'ouvrir une page de justice qui ira dans tous les sens, transitionnel ou pénal, peu importe. Le but, c'est de rendre hommage à toutes ces victimes injustement abattues. Et donc, moi, je m'inscris plutôt dans la logique de la paix dans mon pays, la paix avec mes voisins, et je ne fais pas attention à ce genre de déclarations qui peut-être peuvent mettre le feu à la région, ça ne sert à rien. Donc je n'ai vraiment pas l'intention de répliquer à cela. Mais le docteur Mukwege... Alors par rapport au docteur Mukwege, je le dis et j'insiste ici, c'est une fierté nationale. D'ailleurs, il tarde que l'on lui décerne une décoration valorisant son combat pour la réparation des femmes, son combat pour la restauration de la paix à l'Est, et il a toute ma confiance et toute mon affection. Ce n'est sûrement pas quelqu'un qu'on peut manipuler. Il est originaire de ce coin-là, il vit là-bas, près des victimes. Donc je crois que c'est quelqu'un qui est bien placé pour parler de nos populations. Donc il a toute mon affection et tout mon soutien. Donc boza la calme, boyebi ke biso to yebisa bino na makamba 20 ans to yebisa bino ke boza la calme. Félix Antoine Tshisekedi akosilisa bango nyonso tout. Tokobaka parlement, tokobaka sénat. Donc tokozwa primature et aussi la bato babandoko ndimate lelo bopesa ngai raison. Boza la calme, Félix Antoine Tshisekedi ayebi masolo azosa. Heureusement que tozwa présent ya marque wana. Président moko posé, président moko donc do azotalonie tozo seka mais ayebi azoboulele le boza la calme, président de la République ayebi makambo azali kosala. Donc to komi presque à la fin ya émission na biso na lingisu na lobake. Donc président de la République azali en ce moment na Belgique, asisaki mama solo na Paris, a repassé quelques jours na Belgique et puis akozonga naye nakati ya mboka na ye me bomoni ba combattant to pekisaki bango ba yoka kité ba faux combattant parce que combat esili botala ndeki siko ba komi kolela na munoko mboka. Donc to komi nasuka ya émission na biso ndenge na lobaka, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc so to komi nasuka base yango nde makambu base to koki kotika yango te na robanda kopesa mbote na petit nanga Robingele et Botou donc Robingele merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Ce qui n'a si Robingele nazali kopesa action za koto triple action za koto donc yo moko moi na yebisa ki OK non okomona vraiment que donc action za koto azali mutu oyo alandaka vraiment 5 minutes avec César Ngadi. Donc mbala moko to saliso na kati ya Hollande pour na kopesa mama na biso Neves Timba merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. To tiki Hollande to kei cette fois-ci na kati ya Angleterre pour na kopesa honorable Jean Moutala merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. To tiki toujours na kati ya Londres pour na kopesa José Kano qui kakamene maître Wera Mukuna maître Raja Moule Bambote esika bino bozali tokei sikoyo totiki Angleterre tokei na kati Espagne pour na kopesa vrai chéri
Beloti Mavungu, vrai chéri Beloti Mavungu, merci Nanyo surtout au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Tozongi le sous nakata Londres pour nous ça Maria la beauté naturelle, Maria la beauté naturelle, merci Nanyo surtout au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Tokei nakati ya Canada pour nous ça maman Nabiso Fina Mokonji. Fina Mokonji, merci Nanyo surtout au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Tokei. Cette fois-ci na kati États-Unis d'Amérique pour nous ça maman Nabiso Mamizoa, maman Nabiso Mamizoa, merci Nanyo surtout au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati ya Normandie pour nous ça Thomas Mbona, merci Nanyo surtout au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Sikoyo Tokei na kati ya Kisasa pour nous ça Willy Panzu, merci Nanyo surtout au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Nakosuki sa un administrateur au Penzazo sala musala moko vraiment ezali ko sala sentiment na kati ya groupe ya WhatsApp ya César Ngadi na ko pesa mbote na Babi Kisinga na États-Unis d'Amérique Babi Kisinga. Merci na nyo surtout ozali ko sala po na 5 minutes avec César Ngadi na kosukisa na kati ya Londres pour nous ça Jano Matundu, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Cette émission a été réalisée par Yalolo Chouami, derrière la caméra Willy Kunda. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai, donc c'est-à-dire dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des conseils. Au sein d'un c'est vrai, tu